Nanga père mofinga ngai naza ndoki nateki lokola ngai. Mon Dieu. Nateki lokola ngai kindoki naza ndumba. S'il te plaît, l'accepte son nom. Lokola ngai yango. Jésus-Christ de Nazareth. Kita. Pasa koyebisa baninga motema. Pasa kobeta lisolo na bamasta. Pasa koloba bamasa papa kenda. Pasa koloba kenda zanga papa. Papa, otuna mabe. Mais tu m'as bien aidé, maman. Oh. Yo otuna bon point ni otuni da moi sino ya ebisi obandola de la vie privée na biso. Jala loko alika makila ponga mo pe na bina rabale. Ya woni esala ki na kutani pe na musicien sali moi ja. Papa oza pasteur. Hein? Oza pasteur. Ngai. Hein? Pona? Pona moni loko to en église. Peut-être na moni baba nini mo ko mo mona biso okanga biso loko bandoki mais obengi biso ya papa musique. Entre vous deux, vous connaissez un certain nom de Komba Manassé. Awa tuye, ils appellent la musique, tout pour le moment, raconter l'histoire. Quelconque ou quelqu'un qui n'a pas menacé. Hein? Azala qui moi c'est là. Bon, Azala ex. Azala ex. Comme le lo S na yo. Le lo ngala comme le lo S na yo. Merci. Mais somba Yo yebi yango bala. Oui. Nebi mais. Oh. Maman. Oh maman. Maman. S'il vous plaît. Madame. Madame. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na monsieur ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bateau baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bateau ya kin, ba mariage na biso nyonso to mettez en bas. Parce que tous les lois merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House.
pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce que moi, c'était mon bas, ils Très heureux ya koya lisusu liboso na ba itano na mike na ba téléphone na ba TikTok na ba page nyonso ici même na ba réseaux sociaux tika tenza malola pambola bino na émission ko sepela nango eza émission ya Bravo Jésus na notre chaîne Chibso Télévision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas là vraiment Nzambo a soigné biso to côté en 2026 mais il y a toujours des problèmes où ils ont changer et zo koba sena koba. Merci na kole sumasi pour na souffle de vie ou apesi na ina yo ndeko zotalanga. Si ils avaient souffle de vie, je crois qu'on ne jamais qu'on fan dans la télévision pour nous retard. Merci pour la bonne santé. Parce que belé les lots au bazar dans l'hôpital. Bazar le moyen ya kota la Bravo Jésus. Et va vous en noter. Tu peux si mbote ming ne banero sonyo sur la prison centrale ya Makala. Merci tout le monde qui n'est pas benga papa total rabino. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Tika nzamba lo la ba ona so baba innocent. Yesu Masia a bimisa bango. Merci encore une fois. Nakolo Yesu Masia Oazali notre sponsor officiel et puis dans notre DG Chikimokadi. Sans oublier notre DA na Komba Papa Eliash et puis na coordination d'être mon ni papa Denis Mosso. Tout ça a été d'été Zara Nzoiba. C'est que moi j'aime dans Ngobenga Bongo et puis na caméra tout le monde est Kaya Jacques Milambo et puis sans oublier encore une fois Israël Monzo et puis pour la régie finale tout ça a été papa Guy Mouteba. Mouteba Bagi Nzamba Pambola yo. Il y a mingi joyeux anniversaire banengo so babutala na mois de janvier na suki wana na otanga kombo yo iben putain joie na obutami mokolo ya mois de janvier date na au kati parti oyoyo oche prophète Eric a souhaité ngai joyeux anniversaire. Merci encore une fois na une personne très spéciale pour moi dans cité Komboté. Merci pour ma prière, merci pour ma conseil, merci pour la nyonso ko sala pour que prophète Eric aibaki azalaka na mutu moko o albi azalaka la spiritualité et puis la physique. Merci, que Dieu te bénisse abonnement. Nous avons besoin encore une fois sagesse et intelligence. Il y a ko yeba ko sunga pour que musala kende vraiment malamu. Ndenge to lobaka chaque fois que na Bravo Jésus, il y a toujours des problèmes auto kuta na nango. On est là pour na ko traiter, on est là pour na trouver sa solution. Il y a une dame. Na bengaka moi c'est pas na mazala mukete, azala monenete, na benga mo madame, na pesa mon respect parce que moi aussi azala mutako bomu pendant 9 mois na libomo. Tant que yo mobile là les ronflé mais yé azo baluka na moi libomu suka na ngwa pesivi la bible ba baraté moi si ba isha c'est une personne qui donne la vie isha hein na ba grec isha que nous vérifions en gros c'est une personne qui donne la vie so moi ça zate je crois ngana peut to bota maté mais il y a un problème où il est kelibiso na okotsa ndeko ya za na problème ah na okotsa na lui olana li solo très bien. Et naebi ki yonanga peut-être tokolela parce qu'il y a des problèmes naebi te zanini mutema ngo za ramabe to za ranini pour na kusunga beaucoup de sabison de commencer rapidement je crois beaucoup de sabison yé OK maman ça va vous allez bien OK merci beaucoup maman prenez place OK merci beaucoup je crois la personne où et ouais, il y a un problème, elle est là, c'est une dame, non, tout ça là, vraiment très concentré, tout ça. Problème, nous avons que la vie n'a pas problème, nous aïe, nous maman, comment on a? Manassé. Maman Manassé, oh, c'est la toute première fois. Pourquoi Manassé? Non, et ça, comment papa va s'appeler un peu ça? Papa va s'appeler. Vous allez pas ça? Oui. Ah, d'accord, merci beaucoup, maman. C'est qu'Ephraim n'a pas allé? Oui. Il doit venir Manassé. Ouais, la n'est pas ça. Le Boziba Komba Bana Bato Joseph Abotan Égypte. Ok. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prier? Oui. To sambeli nzambe ya makoki na nyonso totomboli komona yo topesu merci. Tout qui moment na sala boko na yo, zala mettre à ta circonstance. Yo nous conduire biso na combat Jésus-Christ Nazareth par la foi. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Maman Manassé. Toyo kayo. Na sujet pour na mobile na ngai. OK. Mobile na ngai tant tozaki na relation peut-être toza toujours na relation biso mibale. Vu qu'il y a un musicien, tout ça là un appartement et là mon boy qui comme a décidé qu'il to kenda kwa nganga. To kende
tokenda wanganga na opesa na sacrifier lokolo na ngai. Ok. Anakei sali yango pe. Ok, nganga lobi ke eza bongo pesa biso ka lokolo na ndi napesaki lokolo na ngai eloleka mikolo vu ke famille mpe bayebi te ezalaki entre biso mibale kaka ngai na mobali ezali secret na biso mibale. Pesa nga nde pasi pour le sujet. Oh. Non, maman, non, s'il te plaît, zala forte. Hein? Zala forte. Dis c'est biso problème oyo. Vous avez un mobile na yo, mobile nos musicien. Vous bandez na depuis quand? To bandane depuis kala. Depuis kala. Oui. Il y a za katia mobile. Vous avez na oui to na tout na question réponse parce que ça le passe. D'accord? Na to zaine depuis na zaki na âge à 16 ans. Depuis na âge à 16 ans. Oui. Bobana une relation amoureuse. C'était comment beaucoup de ne wapi pour que bolinga na ye. Donc tana ne kaka juste ka anakin. Quand on a mo satambolaka. Oui. De beaucoup de na ye après. Après nango to comme peut ko partager ba relation des alaka relation amoureuse. Et voilà. Maman mo ba ayaki kozwa moi nene ni sama we pa o nani fona koma musicien da koma musicien azara musicien te ayo koma musicien après ayo koma musicien tanga na epeto bandaki tam no mayibo bani relation voilà bandi rato boli misabiso ha moni bilo musa des fois tam taka nango ninga expliquer kana ne comment en la carte ça des choses très différentes bo sunga biso bo supporter biso hein bo supporter na tune question ya sunga c'est la question parce que bamba to so mesana bani la caméra te hein bo sunga biso Bolingaine na azaina yo zaina 16 ans. Oui. Akute na yo alingi mosne bablinga basi nyonso. Azaki misete meta bolingaine comme musicien. Oui. Et après mais eumela epé eumela ki ya côté musicien vu que nezala il faut simba mo eloko pour oyebana. Donc simba kisi. Ko ayaki obetelanga. Yekuta esanga ino comme tozana yo ngai fona sanini. Na boya yo ngai se nga na kokate na ko boya yo te na saka nyoso pona yo. Yes. Et après na onde to akyo kenenda nda kwa nganga wana bugenda kwa nganga na mena nganga yo moko benda kwa nganga to e mbali mta benda kwa nganga ngai na ye to kenda nda kwa nganga nana ibaki kasi nda kwa ngwa nganga zai mobali. Oui, mobile nde mtamemanga amema kio amema kio na ide nini amema ide kena kio na kopesa loko pona sacrifice. Pona sacrifice. Donc ba yemo de yesa pona ide ya parti na ya ko pona sacrifice. Oui. Yo pondi miango. Na ndimi po na kokoboya ete po. Alors ni maki en par rapport ningo zala bolingo na ye. Oui. Après. Ça nene makasi. Boko mi pepa nanda kwa nganga après. Tanto nanda kwa nganga pa sali bikila na ye asinga na zonga na tana zonga nda yo le 4 jours na yo sala accident. Famille pe baby keno ezaka accident. Donc ça dit nous a bobo tama boité. Oui, na bota. Des fois ils a par rapport à sacrifice au sacrifier qui le pour mobile na yo. Oui. Ayeba na mama musique. Oui. Et après nango tant famille bat ketengai ba moika changement tende na tikali peka. Tu na défaut. Oui, na tikali. Mais yo moko yebiki le kolo yo ils a sacrifice pour mobile na ngata ba sacrifice pour ayeba na. Oui. D'accord. Après nango famille pe ba comprendre que eza accident batiki ngaka bongo mais mama banga ko tanga mutungisi na ndaku azesanga ke no yo na bongo oza mwasi moko boye oza capable te o kozaze mite o ko bota te na mwana biso bano sa mtima passe mais chose grave mobala on a sele ke sacrifice armo bimala cousin na ngai. Na cousin to la cousine na yo. Na cousine na ngai. Na cousine na yo? Oui, cousine. Na cousine na yo. Mobali o sele sacrifice oza ko s'attendre que lobi bo za la batu, bo bala na mosta mobali et puis aki obeta yo ne ba benga so mosinzo. Oui, aki obeta mosinzo na cousine na ngai. Cousine na yo to cousine. Cousine na ngai, cousine. Bakumo mabombale. Oui. Ndeni we ba ke bombale bakumo mosta mbali. Aka ngai ba ona kati ya chambre ba mi bale. Na tuna ki mobali azo wangana. Mais nga moko batu banda koyebisa ngai yo tozomona mobile suspect na cousin na yo nga azotana nga badut nga moko na ekomona ngo vis-à-vis
amoni pena mwekeno o bat bandolo beza lokuta te mobali nanga pena azobima vraiment na cousine na ngai yo na cousine bozanda kumoko oui cousine na ngai ko salisa ngai take na komaki na ok ndaki osalisa ngai donc yo osalisa ope komoma na mobali na yo oui sikoyo après mobali na ngai abeti ngai ayesinga ngai na esili abike ngai na esili azwi cousine na ngai komise mwasi na ye cousine na ngai akomise mwasi na ye mais cousine na ngai mpe amofinga ngai naza ndoki nateki lokolo na ngai nateki lokolo na ngai na kindoki naza ndumba yango naobenga ye na explike ke lelo ka oyo nakomi nango eta oyo nakomi nango eza koza mobali na ngai mbongo aza nango azolanda ye wana eza mpo na ngai nde nasali sacrifice oteka lokolo na ngai mpo lelo mobali na ngai aza oyo aza yango na posa bobengela ngai na explike oui ok mama Manase bisolo no beti senga pasi mais donc tino osaki accident na lokolo ekomi boye bat bakati za accident nzoki za mobali no memaki pour ça sacrifice à lokolo oui cousine na yo wana bozaki po ya kosunga yo bon limisa pona question moko mama et ça ce n'est pas il y a jugement mais je veux seulement ya koyeba okangaki cousine na yo na ndako ya mobali na yo to okangaki wapi nakangaki bango na kati ya chambre na ngai na kati ya chambre na ndenge nini yo ozalaki wapi ngai na bimaki na ina osala wenze koya na ngai ntango na ye parce nde nazala facilité ya otambola nakenda mpe moko osala wenze nakenda osala wenze naye olambela mobali na ngai donc malgré ça malgré nyonso oui olingaki kaka oh Jésus alingaki kaka tanaki osala wenze kozonga na zongi nde nakuti bango na kati ya chambre na ngai mpe alikola mbetu na ngai ye na cousine na ngai esika moko nde ajodasi ya kofinga donc maman pardon s'il vous plaît l'accepte son nom Jésus Christ Nazareth kita pardon en tout cas bandeko eza pasi eza tellement pasi na makambo na nzoka pa ndeko ya mwasi netola na sport publicité pour simana tozonga eza pasi mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci bandeko balandi totola na sport publicitaire na biso bandeko nyonso mitema malamu boleka na orphelinat Bravo Jésus eza na matete na Viez à 27A et puis boleka pe ko inscrire ba na bino pour la formation et nzamba lolo ozanga te va pambola bino métier c'est très important moi si on fait na tu dois aller chercher ba former pour l'obipé aux alentours na kata société. Merci beaucoup. Je crois tout dit kolanda ndeko Manase
na problème oyo azali na mobali na ye alingi na âge ya 16 ans mobali aza musicien epuis après ozala musicien mobali amoniki azomata te nde permetaki mpo tosoleli yana manase montanga akomi awa nde makomi kobetabeta maloba nde mobali abiki aza na besoin epai yeba namonana epuis comment c'est possible bana alingi mwana mwasi yango le mo eza te anga boye vi ke mwana bato ya mwasi aza bolingo na liboso boyokaka tito na ye boyokaka ndenge azoloba abi na koperdre mobali nanga boye te nde mobali apropose abike non il faut tokende ndako ya nganga ke bakoma na ndako ya nganga nzoko mobali sa soleli ya nganga ke naza na besoin sacrifier le nimo ya nzoto to bakomi mwana mwasi batuni ye mobali nanga boye ayo pourquoi nanga expliquer aza besoin sacrifice nde ye mo abi sacrifice ya malamu nanga tuni ye na parti nini ya yo ya corps oyo sacrifier po mobali nanga abi so napesi mabota ezoza malamu te napesi loboko miso esali te me lokolo nanga nde nakasimbaki atie so matiti après sekeye na yo ane kotama normal ntango azongi ndako 4 jours après ka ndenge ezalaka amati kola moto basala accident abukani kaka na lokolo apesa ye panganga nde abukani kuna famille ebike asaki accident me ye mo ebike ya sacrifice lokolo ntango mobali kaka mwa komeka mwa mokie bandi abi yo susu te mama na bango abike yo ndenge oza boye oza su mwasi mama ya musicien abi yo oza su mwasi o mwana aofanda te parce que koma ekosimba te na ete benga bola muzoba to na ebite mais bola mongo pe ndenge nini ya sans Jésus mobala wani konyokola ye mais loko sali e pasi malgré ta na ye malgré mbala onyokola ye wana si ba mama e ba siliki ba jeune fille ba tombo ngala ko sala yango te mobala sali nga boye ake ko somla mobali biloko alamba pomba na lia nenga kenda yiwenze abeta isote yake wenze wakati ka bimi nzoka kenda yiwenze kusoma mbani azonga bayo kuta cousine na ye oya yaki pona kosunga epo par rapport eta za nango ye na mobali na likolo ya mbetu na ye bako sala vie wana oyo yebi ayoka ayokade yake cousine na ye abima na mobali me ya ba obeta bakara ye moko vivre ngo mobali la fana fanite mobali na ebite ba jigolo ba makasi beta mona bato ya mwasi na kati na ndaku na ye nakata ndako na ye epuis wana kofinga ye efanda kimia te cousine abisi ayoka tinini ngana yaka pamba na kofanda pamba ngani na mwasi to boyonde na eta na yo bona boy ani kofinga ye abeoza ndumbo za ndoki ya mwana yo mo kendo teka lokolo na yo delika seka mbali na ngamza beteni masolo te banaze pe cousine alongwa na ndako atikala ye mo pe na kata ndako wana azobuna muna mse mageta na obuna muna e cousine akenda ko rejoindre ozali lokola mobali ya mama manase kwa musicien gloire à Dieu habika ni komi bomaya va kufa il faut ebisa ndeko na ye cousine na ye malgré ça souvi wana te baza sona mobali na teme ebisa ye eta loko na ye place makamle so et uti passe kana ko tambola normal apesi so numéro ya ye musicien na benga boye na yambi de cousine emda yambo nonga ine mosi na ye ça tombe bien bobika nde tolobaka ke non production mo ezali allez émission ba musicien il y a bien au la téléphone en bas même si c'est pas commis déjà to benga bango ah merci beaucoup OK ba bisi ba commis beaucoup de ça bango rapidement Moté papa bonjour Moté bonjour OK prenez place alors. En tout cas merci beaucoup moi c'est monsieur Eric et bon yo papa. Moi, c'est Arnold Bomboko. Arnold Bomboko. Bon, maman? Sonia Olenga. Maman Sonia. Ok. Vous avez artiste et musicien? Oui, oui. Je crois une émission. Oui, une émission. Pour la makamna yandoule. Il y a un musicien Bobaka. Yo Yemoro Yebi. Mais c'est parce que tous les musiciens sont Yemoro Yebi. Yoke Loko Yo. Yoba Royoka. Loba osalti lelo ko beba sone zinganga neti na bona ebini oyebi te note chez l'artiste musicien oyebi par rapport que oyebi moi blo ngebi ta ni oyebi artiste musicien te ngana yoka ba biloko na te na d'accord je suis artiste musicien obana musique depuis l'origine na ba musique na depuis 2022
Depuis 2022. Alors, bah, depuis Kala, mais Kouye Banande, à 2020. Obeta Adeline, Obeta Rumba, Obeta Ranini, n'a pas raté sur Afo. Afo n'est découpé décalé. Non, c'était arabe. Congolaise. Où c'est un morceau? Pasa koyebisa baninga motema. Pasa kobeta lisolo na bamasta. Pasa koloba bamasa papa kenda. Pasa koloba kenda zanga papa o. Il peut pas kufa. To embelika bato. Akufa. Inspiration ezo ki wapi? Ngamo kane. Bilo ga yeye. Do yo bla wala makambu nyongo. Kane na vanda ka, ne pas la fane pe la base qui na talika ne bande kusundi bazalaki. Ati. Et consoler ngeta ngamo passe. Ah, en tout cas. Bon, c'est bon et qui est bien. N'habitez pas à côté dans le c'est qui? Ma femme. Moi, je suis dans le balier. Même pas. Oh, papa, otuna mabe. Mais tu m'as bien aidé, maman. Oh. Yo otuna bon point ni otuna da moi sino ya ebisi obandola de la vie privée na biso. Non, Koloba, moi, c'est Koloba qui la personne qui a pris son argent pour aller doter une femme. C'est ça, c'est que je suis en train de demander, ce qui a balai. Parce que jusque-là, habillez-moi maintenant, c'est-à-dire Boza. Mais to bongisa. Bongisa. Mais bongisa, bon, on est en comment? Ah, bref, oui. Ah. On est amené au temps où on a mis secrétaire na yo. C'est parce que y est nyonso ele kaka par rapport à ta na mpanzi. Oui, ça que nata mabe ko ilanga la monde artistique mais qui te fallait dire c'est une approche de yazara pembe. Ayana pembe non. Maman, idée ni mezo kiyo ko olinga okoma mwasi ya musicien. Ils déjà ambition un jour à moi ça musicien, moi ça artiste musicien ou soit on vient qui batou. Bon, ezala loko alika makila ponga mo pe na bina balé. Ya woni esala ki na kutani pe na musicien sali moi ja. Ah. Bo bina balé. Donc deux ans à part ma belé et puis balé. Donc vous sali une association à musicien. Yo koto afro, yo koto balé. Ah. Ah, ok. Oh, wow. Oh, meilleur couple. Vraiment. Beaucoup de gens binombali. Beaucoup de gens. C'est juste croisement, non? C'est la fin qui note Arnaud de Kestaf, moi, oui. Quelque part, peut-être que la mouvement pour bien bien. Par rapport à par rapport par rapport. Toujours madame beaucoup de gens papa wapi. Bon. Tokutana ni kana mama musique ngina kenda otate musicien kinga na obeta. Tina kende nde tokutana na to solo li to pesa ni ba numéro ndezalaka. OK, merci beaucoup ni bakutana ki pesa numéro ndezalaka bon. Ya bolingo batu wa bolingo ba musicien ngana kota raté mais c'est juste une question. Vous croyez rappelle la musique peut qui c'est ça? Pourquoi pas? Oui. Et pour Simba qui c'est? Papa a comment on compte à question moi vous allez rater. Non, tout solo là. Mais esa émission, mais ça obligé au tourner. C'est une émission télévision de bon là. Papa oza pasteur. Hein? Oza pasteur. Ngai. Hein? Pona? Pona moni loko to en église. Peut-être na moni baba nini moko comme mona biso okanga biso le roi bandoki mais obengi biso ya papa musique. Est-ce que tu as gagné un doki? Oza ndoki? Non, peu importe wana. Il y en a tout ni. Boni na rake musique pe na kisi. Oui. Za kisi. Yo za kisi. Oui, tellement. Papa oza na problème neti ngande anza boyela na siliki na ko tema pe na bini. Maman na mission na ngote ma. Il faut na telema na bini. Oh, tu na mutu za kiss. Est-ce que na tuni na ndinga mabeti. Na tuni. Papa yo benga biso ke pona ke o ebisa biso nini spectacle moko za ko ke beta. Siko ikoma mamba ba question wana ya question bête. Question et yango de osiliki. Ah. Mais artiste et musicien to danser za ramtaka nete. Tout bas solo la ka. Malboso on a émission musicale.
veuillez m'excuser au limite de ce vraiment. Bon, quand il y a quelque chose qui soit qui s'est pété, c'est parce que dans le monde du haut, il y a des choses. Entre Nzambe et Satan. Ce qu'on y a aujourd'hui. Ana Nzambe. Ana Nzambe. Mais Nzambe peut avoir belé. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est une question dans la tournée. Entre vous deux, vous connaissez un certain nom comme Manassé. Oui. Aza pan bajan na biso awa chez biso. Yimta a ipsi no boya awa po ayebiki boyembaka. C'est un agent. On a banami aza agent na biso awa. Donc Manassé nda bengi to ya awa. Nalobi aza agent na biso. Agent. Oui. Là je m'excuse. Awa toye, ils appellent la musique, tout pour le moment il y aura raconté historia. Quelconque ou quelqu'un qui n'ont Manassé. Mais papa, awa c'est une chaîne télévisée, ok? Il y a des gens tout de suite dans la bango, bah il y a la orchestre, ils osent voir en plein mais c'est elle, c'est il, parce que n'a bien c'est elle, c'est il. Des mots qui beaucoup moins tout les bien sur boy boy parce que là au monde a tête en sa répétition manager mon beaucoup comme Manassé a quitté l'orchestre pour ce qui non boya l'orchestre Ozana Manassé Nayebi oui bien Azana donc ce qui est à qui non c'est que Manassé d'ailleurs n'a pas fait alors Obi c'est que Manassé a eu la maman bravo Jésus parce que a tu été dit que noté bravo Jésus le la maman vérité ça donc il y a déjà bravo Jésus Nayebi oui Nayebi oui déjà oui Nayebi ok pas de problème beaucoup de ça Manassé rapidement le coup là il s'est pris encore est-ce que le roi bon batté beaucoup de ça Manassé fais-le entrer le roi ça yebi doit ça qui semblable mais quand même le monsieur connaît déjà bravo Jésus beaucoup de ça maman yaka viens yaka et le bouton sur le roi ça yaka Fanda. Et comme il y a qui non, s'il vous plaît, madame. Ah, ils ont jugementé. Parce qu'il y a Yebi, donc il y a Fanda Yebi qui est l'endroit où la salle est. Sois calme. Donc, pour ces pays, oui, maman. Oui, bien. bien. Azana n'est pas là. Cousine na yo. Cousine na ndeni. Aza mwana tante nanga. Mwana tante nanga. S'il vous plaît, madame. Mwana tante na yo. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ont pas beaucoup de problèmes entre vous deux? Parce que le monsieur n'a besoin. Oh, d'abord la signe, d'abord la famille, puis je dois descendre par là. On a un problème ça. Maman Manassé. Mouto le bel son problème zanan. Naeli problème eza ba on me balé. OK. Oui. D'accord, pas de problème. Na comprend te bo benga ki pour la musique te pour na problème. Mais yemo lo s'il te plaît. Non ka moi bino. Papa. Oh daki mama problème au te yo lobi na clair que on a bravo Jésus le baka. Mais c'est parce que awa que notre Yom to yebisingati. Oui. Yo yebisinga non. Mais c'est pas dit que notre non. On a discuté notre Yom to yebisinga ike. Alobi na façon peut-être bo bengi pour na mamuna ziki peut-être ayebi. Yo yebi. Sikoyo, je crois là maintenant nous sommes maintenant vers maintenant tout ce que tu m'avais dit par rapport à ça. Maman Manassé. Parle à ezali lié à jugement te ezali lié to zongisa to bongisa makambo et que na alima na bo yo pas au meminga awa ki non awa de jugement et comme awa papa na nga juge moi peu porte tout na yeba ki tout na kite et là on est sur la cachette yeba naka nini o souffre na ni hein ah peut ça ka na bongo bon parce qu'on peut se kanda papa yo na yeba nini yo hein azaki moi c'est là bon azalaka ex comme le lo S na yo le lo ngala comme le lo S na yo merci
Mais somba kimia pété. Somba kimia. Yo tukambanga ndo fajana. Aka omona ke na rosi kapela on chiffrer comment s'il vous plaît. OK. Maman Manassé, sois calme. Na mobilo comme siko na kanda po yaki boité comme na kanda. Kindogi no eyeba na pemba mako. Merci. Je crois Maman Manassé ça na kimia. Papa Arnold. Oh, souffrir na fille. Papa Arnold. Pardon. Fanda kuna pe. S'il vous plaît. Na ligne ba bloko. So le moni e combien makelele to net nga na za pré c'est là. Mais Papa Arnold, mais comment vous pouvez faire accès le bateau aux bébés beaucoup? Comment on va les autres bébés beaucoup? Hein? Maman, yo comme au tellement au gifle aux ande qu'on a yo. Makila na yo. Pourquoi? Kasi pozo déborder alo baké ya ko anako telema na ko papolo ya o papolanga. Oza droit le bateau yondo zabo. Ana droit le bateau. Yo ko kanga mnono pino otaka. Kasi eka musanga pona omono awa. Muyiba mobala. Ho. On va na yo ni elo mo ya bien so ya te e mo na tete ka yo tu ko pe na deux fois na kana non si tini a comme des temps eza cause na yo oye ba ngote tini a comme des temps eza cause je l'abandonne papa yo bino tika na oye ba ngote ni na ngomba boy le gol moi là au contraire et ceux qui pétaient papa Fanda s'il vous plaît. Oh s'il vous plaît. Alors finga ba tout pardon. Je la libando finga. Maman ko bomba eloko moko te yo nous avons besoin bomba baya peut-être ndekona moi si peut-être ça ignorante peut-être aussi c'est quand voter dit tout ne cache rien loba na pesi vraiment maman na pena raison na pesi maman na pena raison ndesa ngai mwana ngai ko fan ko pesa confesse na bande côté te yo loba na papa na ngai je pense que boyebi makamnyo so o nga na yeli a ça la pousser OK non de gauche à droite te expliquer accident j'ai pour nini nengo comme l'état qui a fait koko maboye ici là mamsunga mono loba poso ko apolo bate maman papa na yiko loba juste moi so fandi oyo moi so ayeba ke moni o nga la zalelo yo comme si abenga ngai na acha chambre na ngamo abenga ndoki ke na teki loko na ngai pona kindoki na nga na za ndumba ayeba ke koza likamba ya lokolo na komi na ngo eza grâce goza mobali o na fandi o la komi misisa yeba ni monde mobimba oyo eza cause na ye bon na moni zo ko bate na ide papa no mon avis tu n'os pas te m'abêter. On va être clair. Surtout moi si on permettra à monsieur Bimaté. Surtout que ça salue ma bête. Mais on doit saluer ma bête. Maman baie comment on Sonia. Maman Sonia. Maman est abi oza cousine na ye na kanga kiyo na ye na kata chambre na ye. Bubanda dia bolingo kala ba pesa kaye ba yebisaka ye mais abo ya ramushi ça c'est que Dieu a fait grâce que un jour ayo kanga nomba na ye na kata chambre pe ya ye mbeto bola na nomba ye na ye suka de fois le loye bakate peut-être ye ko tsaka saka so nini baza bon bali mo stambal ye bana yo ko bakane ko ko matate na musique ndia proposa ke ko sacrifier le colonel ndi bakene ye panganga ndi yaya aji le colonel a sacrifié yango puis amata nda proposa ki eza papa oyo ndetanga mati 4 jours après aki osala accident ya moto de celle que le colonel ngu mama eza des sacrifices mais papa balobaka pe vérité ya yebisa biso ke eza accident pam eza accidenté abomba ki ane ko couvrir mobile na ye donc ndenge papa Arnold mama oloba oyo yo yebi yango bala oui nebi mais Arnold on sait nini na yebi
Mais oui, il y a une question. Bandela non. Si alobi amour. Ozomona onga lelo na koma na niveau eza cause ya moi mbalo koma. Mais yo pour Sandoki? Il y a sacrifié le coup. Il y a pas Sandoki, il y a sacrifié. A sacrifié. Il y a proposé qui est à quel niveau ça? C'est parce qu'ils ont dit notre n'attaque n'est le côté. Oui, bité que yaza cousine nga. Oh. Maman, mando boité. Merci. Maman, voyez que c'est pour la bête en bas boité, pardon. Ah non, je lui dis on a dit. Oh, maman. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, ça va, non, c'est les banda. Yo. Oh, tu n'as jamais causé un bonheur à la vie, yo. Quand l'autre est bon. Papa Arnold. Papa Arnold. Vous voyez, mon qui sonne. Parce que vie à moi n'a pas moi, si yo on le colonne. Mutasala sacrifié parti na moko ya nzoto pona yo. Voilà. Bande ko za conseil hein, za conseil ya makasi vraiment. Makamoleki awa je crois to esenga pasi pena mawa. Tala ndeko mwasi. Na ndeko na mwasi ne baleli. Soit des apôtres artistes et musiciens moko boye. Pour ça la soki afro. Zaba pas mon épisode côté me goza ouais, merci beaucoup. Juduric House, nulle part ailleurs. La Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni. T'as la trône à ma mariée. À table à bouillie. Oh! T'as la ma verre na biso. Verre à champagne, les alliés. Verre à vin, les alliés. Verre à maïs, les alliés. Et pas la biso. Ma pèse à un champagne à verre à maïs. Parce qu'on a tout. Ah, ma protocole y a boyé. Waouh! Voilà l'espace vert de la maison. Bateau, il y a un baby shower. Mais événement, il y a l'espace vert. Dans l'endroit de la maison. On a un événement, ma conférence, ma mariage, ma fête de baptême, ma communion, ma retraite de day. Nyon soka awa na Juduric House. En tout cas, bateau y a qui? Ma mariage, c'est pour ce temps. Parce que tous les merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a eu aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tous eu le